Voilà, napakola mafuta esimba ngate na nzoto. Napakola mafuta na mona esila kanoki po nanga ekaukaka toujours. Nakoki opakola tonne mafuta po nanga ekaukaka toujours. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Alors, les loto betali solo ya likambu ya peau sèche. C'est très important. Ya oye balikambo ya peau sèche pour permettre yo et si koza andaku au comprendre désormais par rapport à ça qu'est-ce qu'il faudra faire, quels sont les moyens ou bien solutions au kokiko sale là pour éviter cela. Alors à tout à l'heure, juste après ça. Oui, si c'est pour la première fois que vous nous recevez chez vous, vous êtes bel et bien sur Coloris Club 84. Awa tobetaka masolo ya cosmétique, suki, beauté, conseil et puis vente de produits. Voilà. Alors, soki mbali boso pe boyambi biso, en tout cas, soyez les bienvenus. Biso pe to yambi bino, tolela bino fort, nde bino pe bolela biso fort. Alors, n'oublie pas de t'abonner et surtout reste avec nous pour comprendre exactement les loto beta lisolo ya nini nde na lobaki na ebandelia. Tobeta lisolo ya peau sèche. Ok? Oui, voilà. Sûrement, ezaka moko na yo, hein? Oza andaku, opakola ka mafuta, mais mafuta wana evanda kao pendant longtemps te na nzoto. Au moins na po ekauki yo, po ezaka terne, po ezalaka bien te, po esalaka ba pembe po elongwaka ba poso. Po ya nzoto, non seulement ya visage. Non beta lisolo ya peau sèche. Alors, il faut oye baboui. Ba mame bele boana ndako. Soki oza peau sèche comme ekoza peau sèche elongi ou bien ya nzoto. Peau sèche elongi bien ya nzoto pourquoi? Na bandino na peau sèche ya nzoto. Bato bele ba yebate la plupart ya basi, les femmes noires comme les hommes. Bato à peau noire, je dirais, ou bien peau métisse. Bato à peau noire ou bien peau métisse. Tozalaka mingi na peau ya nzoto na biso. Peau ya nzoto ezalaka peau sèche. Peau ya kokauka. Sur 100%, au moins 80%. Ya bato tozalaka na peau sèche. Peau normale ezalaka mingi pa bana. Parce que ba bébé. Les bébés, hein. Peau normale. Alors, peau mixte, peau grasse, ezali, mais rare. Très souvent, c'est au visage. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui confondent. Ceux qui ont la peau grasse, peau mixte, peau sèche, nelongi, peau normale. Alors, quand il y a un pas un nzoto, non. Voilà, tu es à la maison, non? Ça, la expérience, d'accord? Zoma futa, pakola nelongi, pakola pe nzoto. Talaka tawana ndenge usala. Omona ke na elongi ezo simba yote. Mais par contre na nzoto oza na tente ya bien. Ya elongi ekaukaka. Alors c'est pas pour rien bomona basala ke mafuta ya elongi ezali, ya nzoto ezali, ya jour ezali, ya nuit ezali. C'est pas pour rien. Alors il y a un moment senga que non au dépenser parce que c'est très important. Par rapport à peau nabiso. Parce que pour dans un climat où il fait tellement chaud, climato-tropical, il fait tellement chaud que c'est difficile. Deux fois, il y a qu'à garder teinte na yo. À cause il y a mélanine. Voilà. C'est pas pour rien, mais moni tozakana ba différentes catégories ba mafutana. So bango ça l'expérience. Bogomona so bango ça l'expérience. Bon, mona ke ba mafuta ebele otopakola na nzoto. Bakomaka mingi peau sèche. Mafuta ebele ya nzoto, lait du corps. Ezaka mingi peau sèche. Pourquoi? Parce que mingi tozalaka na peau sèche. Alors, ne peau na biso ezaka sèche, esengaka ke to nourrir yango et puis to hydrater. Soko za peau noire, peau noire ezala bien. Pourquoi? Ko le sto na za peau terne, mafuta simba nga na nzoto te effectivement. Mafuta simba ka parce que osomba kata babike eza mafuta hydratante osomba ka mafuta ya pona yote ya tipa pona yote yo za peau sèche okendo somba mafuta peau grasse pour ça là on OK
eza na kati nzoto. Alors il faut oyeba yango na omona na ozo exemple net ya mixa avec mixa okomona bakomaka biloko ebele likola ba étiquette na bango boza na ba hydratant boza mafuta musu eza hydratant et puis nourrissante boza ba mafuta musu eza éclaircissant net mikolo mingi babwaka mi na mixa éclat. D'ailleurs j'en parlerai mixa éclat alors que eza ba mafuta oyo opakola na nzoto. Bon mona pe bakomi peau sèche yango na osala bo mona ba image. Bon mona ba mafuta mingi ezaka peau sèche, lait du corps ezaka peau sèche. Pourquoi? Parce que peau na biso ezaka ya kokauka. Yango na esenga ko nourrir ngo ko hydrater ngo. Donc quand on soma mafuta, quand soma mafuta te po bakomi hydratant. Non. Soma mafuta bakomi hydratant et nourrissant. Et en plus ezaka mingi ba mafuta okuta na huile d'argan, okuta na shea butter, beurre de karité, okuta na cocoa ou cacao, hein? Ba produit wana nde ba ingrédients nande mingi basalela ba mafuta wana. Alors yo moko opakola ngo omona peke esali yo tante mo bien. Nazonga iso exemple a mixa mususu pa mutu mususu soki aza na tante omona ekopesa e tante mo bien malgré kaza noir. Ya nzoto. Omona que epesi yo tante bien posono e kaukaka esute yangwana esengaka que o sale la kape ba huile végétale bato bazaka omona popene kauki et kauki ye mafuta esimbaka esute. Faut recourir na ba huile végétale. Huile végétale ekozala huile d'olive, ekozala huile d'argan, ekozala huile à jojoba, d'ailleurs jojoba ezalaka meilleur. Hein? Huile d'amande douce parce que c'est les corps, ça dérange pas. Huile de ricin, eza mo ebele, eza na nzoto, donc et dérangera te. Na elonginde okoko cha n'importe quelle huile te, il faut tenir compte ya type apo na yo. C'est très important. Alors, que so mafuta na bitanga ka so moni ba komi peau sèche, yo moko rozana facilité kuti yo découvrir peau sèche na yo na nzoto par rapport à oya elongi. Ya nzoto ezaka facile. Yango na mona pe un muto salela ba produit ya hotela. Batumsu batela kama be pourquoi? Parce que peau na ezo supporter te. Aza peau sèche, o memelie ba produit mo eza makasi, eza na ba ingrédients makasi. O mona pe kotela na ezaka bien te kotela moko a flou ou bien azumba la mo ba quinto vite fait. Hein? Ou bien moni peau et sali noir côté musu teli côté de ateli na ba couleur multiple alors. OK? Tout ça parce qu'aza peau sèche, azo supporter ba produit na yo éclaircissant te. Ba ingrédients les a tellement efficaces, les a tellement makasi que ezo simba te po aza peau sèche. Et surtout mingi bato pe bazaka, au mona pa makoso e sala na makolo. Pourquoi? Parce que ateli saka kaka, mais a hydrataka te a nourrisaka po te au moment où aza peau sèche. Ozo mona e kaka azo kauka. Tout ce mona aza peau terne. Peau terne, vraiment mona peau terne et simbaga soute mao mafuta simbaga soute. Pourquoi? Parce que peau nae e kauka. Alors il faut hydrater peau. Oui, nebike non bandele sou musuyo sabwa kama na CeraVe. Peau na Kinshasa ezaka CeraVe. Oboka na CeraVe. Musuyo sabwa kama na Françoise Bédon. Alors est-ce que tanga ki Françoise Bédon na? Yangwana moni ona esimba kinga na elongite, c'est normal parce que eza ya nzoto eza part ya elongi pe eza part. Yango mona Françoise Bédon bato ebele ba beba peau. Pourquoi? Parce que azaki sorte na peau grasse akanti pe nzoto na eza peau grasse. Aki apakoli mafuta peau ya nzoto esimbiete ou bien bébisier mususu epesa ba tampon mususu epesa ba caché. Pourquoi? Parce que si douane ba tchaka na kat, même si ce sont des acides de fruits eza makasi par rapport ya type peau na yo. On hydrate peau pendant la journée, on hydrate et on nourrit la peau. Donc luka ba produit o eza na beurre ya cacao. Bon beurre ya cacao mais o eza na base ya cacao. O eza na beurre de karité, à base de beurre de karité. O eza na huile d'amande. O eza na jojoba. Hein? Biloko na nyonso soko ziango. En tout cas, tu utilises pendant la journée. Au moins que peau na ya nzoto ekozala lisse, peau na ya nzoto ekozala bien. Lorsque tu associes ça avec d'autres huiles végétales. La même chose, bato basala ka gommage. Tu peux pas gommer ton corps chaque jour. Et surtout, mon toi ateli déjà. Ateli déjà, au corps recourir sur la gommage, au corps exfolier sous ponante. Parce que épiderme, non, et bébé, ça est longué, ça y a nzoto.
il faut arrêter. Donc, oti kinyonso au vandi au réparer pour nayo. En tout cas, ce qu'on sait là produit, non, il faut toujours tenir compte nango pour et permettre yo aux ala à l'aise. Au salé là bas produit pour permettre et hydrater pour nous pour les ala sous sécher pour nous les ala sous assécher pour nous les ala sous ya okaukate. Donc, aux ana huile na yo végétale, n'importe quelle huile végétale. Et puis, on associe à bas produit hydratant. C'est très important pour la journée. Par contre, le soir, on sait là produit non éclaircissant. Mais ce qu'on sait là bas produit éclaircissant, au monde a ça le rabat musu bana ba makoso parce que mai nyo se za kana nzoto e kauka. Alors, dès kauka, il resimba isusute. Au monde que au pakola ba mafuta e belé ndenge na ndenge e simba te pona o ezara toujours ya kokauka. Il faut toujours faire attention par rapport à ça. Ok, voilà. En tout cas, pour les lots, na soutien bobo santé, qu'on s'abonner, qu'on partage, qu'on like, on se voit prochainement. Bye.